s'il vous plaît, Bobi Manavinanga. Bobi Manavinanga. Na yaki ko sambela na église na bino. E simbite na bimi na ngai botika ko menace ngai. Loli Bobi Manavinanga. Céline Bobi Manavinanga. Shadat na ngalo bani loko moko. Soki oza na quand même minimum ya respect. Changer ko yokata soni. Yokata soni. Okanta te lokola makambo nyonso elekaki na kangaki yo na basalite yo na nivia. Ke nga na obango te. Loa Shadraki songa na zwi problème. Deki likambo ebolinga na nzoto na nga. Quel que soit kufa. Quel que soit ba menace songole ye na nzoto na ngobi maladi epoti na nzoto na nga lisusu. Shadraki basisans sose baza témoin na yebi keza yo. Oh mama mama na lobe, mama lele mabondela, tolo na se, mutupe na moi, olemba te mama, lele mabondela, isika nyonso zali. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, bonsoir. Na bandeko bakolanda biso na pokwa. Bonjour na bandeko bakolanda biso na moi na mboka nyonso kesika bozwami toza bien na tolo na CTV 100% Jésus siti na bino siti ya bana nzambe siti ya basali na nzambe ya solo o babanga ka nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le temps on mama ana kalamba ya yaka liboso na bino ezalaka kaka po na tina ezalaka kaka po na tina na ye liboso na bino bien-aimé na moi partage na moi lisolo esengeli to solo la kolo apambola basali na nzambe nyonso tu ya tolo na se o basunga ka to na se ba partageaka ba message ya tolo na se po te tambola mokili mobimba na lobaki ete na koyame na kozwa bino voma ya solo ba na nzambe ta mingi te na lingi to kende to solo la toyoki audio oyo bien-aimé. Et puis tozongi na kati ya studio na biso po toyeba kosala analyse kolo apambola biso tolandi. Ezangai sirène des eaux. Oh bopesi kombo kwa. Ezanga sirène des eaux. Moi c'est ndumba mama na mwana bandumba. Ngai nde mutu na sali message audio oyo. Message audio oyo nazo sala kweza po na Shadraki na Berger Loli. Na sengi bino s'il vous plaît, Bobi Manavinanga. Bobi Manavinanga. Na yaki ko sambela na église na bino, e simbite na bimi na ngai botika ko menace ngai. Shadraki, Loli, botika ko menace ngai. Shadraki, Loli, Céline, botika ko menace ngai. Nazo kuba tout. Un message nyonso bozo tindela ngai ya mabe bozo loba ezongela ngai. Shadraki, Loli Bobi Manavinanga, Céline Bobi Manavinanga. Shadraki na ngalo bani loko moko. Soki oza na quand même minimum ya respect. Changer ko yokata soni. Yokata soni. Okanta te lokola makambo nyonso elekaki na kangaki yo na basalite yo na nivia. Ke nga na obango te. Ok, nalo peso respect tant que musai na nzambe. Mais na yeba kite ke nzoka oza na salita ya kolala bana basi tina ba bureau. Je suis déçu. Bon, naza ko zona niveau mosusu, je savais pas. Naza ko melongo na ba façon nyonso mais je savais pas que nzoko za boyi. Mais na semi loko moko, je m'en fous de toi, c'est ta vie. Mais bima na vie nanga, botikanga. Bima na vie nanga, pourquoi on va tirer le message oyo? Nazo tirer le message na numéro na nga ya Karobo yebi après avoir na kotinga no message ota ke comme la bino ndena ko buka pisi oyo. Bon bonsoir nga ngo benga ba lokota kana ba répondeur parce que j'ai déjà changé notre piste parce que trop c'est trop. Message nazo tinga lelo wa Shadraki songa na zwi problème. Dès qu'il est comme bolinga na nzoto na nga. Quel que soit kufa. Quel que soit la menace, si on est dans nzoto na ngobi maladi epoti na nzoto na ngai lisusu. Shadraki basisans sose baza témoin na yebi keza yo. Na yebi keza yo po na yebisaki bango déjà kuna yo ozo menace ngai. Ozo menace ngai na ba menace ya kofinga ya mabe. Shadraki na lalela ka ozo yeba premier message na tikela ka o na ndaku na wana fuka maka. Na tikela ka o message moko na lobino keza na ngonga midi na za na jeûne et prière. Shadraki na lalela ki otolo na se. Tolo na se. Shadraki lobaki
ngana yaki église na yo merci. mpona ya kobebisa mais soki ngana yaki mpona kosambela yo nde moto change kokoti na ndako na ngai parce que c'est toi okomi kobima na mwana na ngai yo nde touche mwana oyo ya ngai yo nde topanzi libota na ngai nabaki shadraki nzambe akobimisa wana poisa nga naza mbisi oyo baliakaka te soki ozo se souvenir lisusu natikilaki yo message ya bongo na répondeur turo nasali yango ya audio mpo nazala na baépreuve na bomba akote shadraki bima na vi na nga nayebisaki yo die nazofundukaka na tribunal ya jésus christ de nazareth omoni ndoko bimi na poisa est ce que nga nayebaki ke mwasi ya berger loli akokosambuso na bareseau sociaux boye ondimaki yango te mais ebimi parce nayebisaki yo ke naza mbisi baliakaka te nga basimba nga te bakobundisa nga na façon nyonso me bakotikala kokokota moto na nga na samabele te bakolongaka te mpona naza sire na nzambe ongo nasambela nga naza nzambe ya baflammation te naza nzambe ya bamaikari te naza na banzambe ya buda te me naza kaka na nzambe ya jésus christ de nazareth shadaki yo moto okoti na ndako na nga yo moto obebisi ndako na nga nga nazwaki yo prophète nazalaki na baria pensé ya mabe te nakanisilo mabe te mais balobi ke ntango oyibaka moyibi ntango ayibaka oyiba na yo na 100 jours basala pano oyibi na yo 99 un jour baokanga yo shadok omoni obima na bana basi osaka na bana basi olalaka na bana basi momoni mpa ya nivi mpo nayebisaka oke ngai nasambela ya solo mpo eloko nzambe atya kati na ngai yango na moyini abundisaka mpo azwa ngombe akolonga nga te naza ya nzambe nga baki ngai erani nakokufa te kino nakomona nkembo na nzambe o nzambe alakaki ngai ya mokili ya moi na se ekokokisamela ngai au nom puissant de jésus christ de nazareth amen shadraki napesa barapport a mwana ngai ntango soki ozobosana ntango oprofetisaka peut-être obosanaka zelanga nafongola yo mémoire na bana kofongola sikoyo ntango nga nayaki sika ntango nayaki sika seline nanu tabandaki nanu kobenga ngai na telefone atuni nanu barenseignement na ngai pa papa sami apesi ye turo ya ngai seline ye moko ayoki akomplete na kati ya ligne naye kokota na priere ya ligne mwana mwasi moko aza na ligne awa aza na maladi moko boye ezobimise bamai na maboko aza na mwana moko awuti obengisa na afriki mwana wana aza serpa batindeli ye aye mpo aboma ye shadraki oyebi mama seline ayebi yango berger loli boyebi message oyo shadraki apesaka nga na priere ya ligne wana nano natya makolo mpa na bino te mwana na ye mpo aboma yo aza serpa keba nazomona nzambe azolakisa ngai bamai ezobima na maboko o jésus de nazareth oyo nazoloba soki obosani nga nazofongolo mémoire parce que Céline elle sait cette message papa sami ayebi papa obi masamba bayebi message opesaka nga mokolo liboso na ligne mama mbombo bayebi presque bamama mosusu bakota mpe bakarme baonoso bayebi message oyo osisi message le dimanche je suis venu à l'église avec mon fils et ma fille toye comme par hasard nyonso oyo tosololaki na Céline yango na yo prophétisaki ngai c'est là maintenant je commence à rendre compte que nyonso oyo Céline aza kotuna ngai na téléphone tato yango aza kokangama na ngai azwila ngai rendez-vous ye moko mbangu ona kozwila o rendez-vous mbangu papa yamba yo nzoka Céline nde bras droit na yo ye nde azoka makambo batayebisaka yo mpo yo prophétisaka bato na église il y a des choses tu prophétises bien ouais elekaka nango mais eza biloko mosusu bayebisaka okoyebisa so babeteli yo lisolo yo koprophétise oyebi oyo nga nazoloba nazokosa te oyebi yango nazoloba oyo par le nom puissant de jésus christ mpo nzambe alobi oyo bibele bana biso ose moque pas de dieu basakanaka na nzambe te nga nakokosa te nazoloba likambo oyo eza vrai oyo olobaki bamama nyonso bakoyoka audio oyo bakoyeba jour oyo prophétisaka nga likambo na kati ya église bagonde nzozi balidi mboyo bato ebele bayebi message oyo opesaki olobi ti oyo kolobaki ya na ngai moto atiaka maladi oyo nazaka nzoto didie pembele na ya na ngai na place nivi akendaka carlos pembele tozongi na ndako toyaka veye ya liboso biso toya tokota obenga nivia église mobimba olobi ke
Shadrach na biso lo moko. On la faire venir Nivia en France na bengisi Nivia 6 fois. Na pesa akaba 8000 ba 9000. Moto moko te akoko ko bengisa mwana na poto kwa bengisa mbongo bilanga ba biso akuzanga ko mbala moko bibala tiki alendi ngala fatiga kite. Pona sakina bolingo mwana wana. Na sakina bolingo na yende bolingo nyoso mama ta mwana kata mwane. C'est ça l'amour là, l'amour d'une mère. Na bengisi Nivia 6 fois et simbité il y a 7e fois. Grand frère Didier Olobaki a tchaki nga maladi na nzoto Didier Pembe a lenga 5 000 € na pesa ki avance parce que voyage asuka basenga ki ngai 8 000 $. Na pesi 5 100 € pa ya grand frère nanga a escroqué nga na 5 100. Au moment où visa est béni à Nivia Kota awa moto asa makamba lobi bapesa ki mbongo te Didier Pembe la lia mbongo wana ki okura na yebisa onyonso wana amakasa mwana mwasi mbongo itikaki na konti na kibimisa ezangaki mbongo substance oyo mama mbongo apesa kinga pote Nivia Kota awa na France Nivia pa mema nango aya nango Nivia komi na wapa bakangi okama bakangaka ye ya mwana mbongo mama mbongo ekendaka pa ya vuka kaka yo soi-disant prophète oke kopanzanga sango ke nga na defa mbongo bato nazoko kofuta te quel genre prophète yoza obi kobandisi nga il y a des fois quand je prie tant on a prié à minuit na 3h du matin il y a des fois na bimisa ma ya misu na lelaka oza nani qui es tu quand des mois ça déjà tunio qui es tu outa wapi oza nani pourquoi ko bebisa temple bien ba peuple de Dieu pour ko bebisa bana na nzambe ko lelisa ma Shadrach en tant que ça m'a mis tu vas payer na webisa yonga na bunda na basai na nzambe te ya mo sai na nzambe o ya menasa kanga bungisa nga na Afrique parce que na découvrir ka secret na ye na église oyo église mo baro benga izaki na commune ya Kimbangu papa ngoso batuni église mo izaka na ba benga papa pasteur ngo bezaki pasteur fufu akufa na sida mo kwa panza na mikemike parce que nakenda ko découvrir secret na ye na kati ya bureau asala ba délivrance alobike apibisi ba biloko na libumu ngala ka ko fungula mwa na yena yebite naza nzambe Shadrach na zo nga balia ka ngate naza mbisi balia ate ngala ka ko découvrir secret ya pasteur wala pasteur achaba ndika na kati ya tiroir na ba préservative akosa kabatu so ka koti na kati ya biwa lali bana basi ali azuba ga koti ndika o to ngoli na kisasa apesa bite loko na bimisio yango et loko na découvrir secret na ye ikomela nga mabe pasteur amenasa kangai abengi ba parents ngai aloba makamba lokuta mais na lalela kai 3 jours à sec na mabeli renversement na salle prière à 3-5 heures renversement que son âme repose en paix. Le pasteur a kenda voyage à solo ba retraite na mboka ba baluka kamni baluka ye moka mtakufa akatana mike parce que tambola ki katna ko banga nzambe te prophète Shadrach talinga pe makasi tonte mosai na nzambe je savais pas que vous avez ma capacité boyo bomba keba on se moque pas de Dieu et puis tika ko sakana na ba jeune fille o sakali na Nivia ngala kibena ngate so eza ba mama mosusu o sali ba papa na ba ngonde mwana Shadrach o suka mabe o yi makambo yo sai na ndo yaki na ndako na ozo menacer ngai ozo bana maki de toute façon pe ba yebisa ki ngai ke yo place de so kenda ko panzaka ah bon quelle place ngana kenda na panza o yo yebi o ba yebisa ka yo parce que depuis toute ma vie ngana yina poto awa ngana prier kaka na lise na banana église à la borne pas tantine na ngana longo kuna ba yebo la sang église mo limo mo santo ponga na mesa na église mo limo mo santo église ba loba ya ngana mesa na ici li banana tanga na to amoyo ngana changer église mo sauté ba yebisa yo pa ya nani papa pona ni yo mosana nzambe lo kuta ya boye tu me fais la honte et puis tu me fais pitié nazo yebisa yo tika ko bebisa ba vie ya bato bato ebele bazoyana bazokware yo bazondimela wana ndenga solo et aussi à 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois une année quand ils vont comprendre kozokosa bango bakokima parce que église na yo efonctionnaka ndenge wana soki ya kala bakomi koribata kala bakomi
ozozo ba 200 € na bango ozozo ba 200 € bango bénédiction ezate buba kimi misusu asika baye donc ekomi nango ligablo na yo. Shadrach, je te dis au nom puissant de Jésus-Christ, écoute-moi bien. Quand on fait un conseil gratuit, il n'est jamais trop tard. Profitez, moment yango ya ko repentir. Ya ko salela pena nzambe na ndenga solo. Tika ko lala bana basi abatu. Tika ko sakana na batata mikolo baza ko sala misala na bango nzambe kuna tika ko sakana na bango. Tika ko sakana ba mama ba bazo zo mbongo passe bazo sala ba commerce na bango Shadraki. Tika ko sakana na bango Shadraki. Mbongo eza pasi Shadraki tika ko sakana na bango. Shadraki, Dieu m'a montré plein de choses sur toi, mais ils ont secret ngana nzambe. Ngana vai ngana silence ngana ngana zo fundoka na tribunal la lola. Na ebisio tika kulukila ngana makambo na bimaki na église na kimia. Ngana vanda na ngana zera kapo yo pesa nga parole na ndaku na make. Obala nivia. Otala nivia. So ko bala nivia oyo yebisanga iso kipe simbi to oyo yebisanga menono oyo yebisanga de ngana zera kayo. Po oya ko yebisanga ko kaza tenga na vanda ko sobe. Na zela kayo parce que yonde mutu tona yaga na biwe ba na bi shata ki nivia zo banga ngai tena zo pande ki nivia zo kope ono bana ngai mashira ni makambara awa ni église eza nakate awe kopo eza nakate impudicité eza nakate awa lokolo lobila mabo irani na posala makesi fona yeba nivia zo bimana nani na weyebisa o sois en paix merci papa. Est-ce que moi je savais que ozo bimana mwana nanga ngana yebaki juste que na yeko kanga ba photo na yeko kanga ba conversation na yo na WhatsApp yo na nivia. Est-ce que ngana yeba que yo bimana nivia? Moi je savais pas. Na yeba kite pour bimana nivia. Na yeba kite. Na zaki na assurance mais na sirisa kite nga bite fona lukaso papa Sami. Na si papa Sami, na bi papa Sami. Na yebi si déjà avant de luka papa Sami na bana luka na bana papa Sami. Papa Sami na bi na ngai irene que nous avons Shadrach yebisa ye ndenge comportement ya mwana na ndako. Ya ona yebisa yo. Ah Shadrach yo lobaki na ngai ke mwana lokaso banga ngate na tika yo encadrer. Obata ngai tika ya na ko encadrer yo ko mwana ndinga ko changer. A ko changer tika ya comme protocole. Ngabi papa merci. Mwana pa koma ki protocole ya changer mais kota ki na ndako. Wana na ko biko wanga na ngote balubito mutazo sala makambo na ifuto nzimaka. Vraiment nivia change ki makasi akompe ko tosanga akompe ko sala mwa mikolo mpe mwa ménage ko lamba nzokande ezaki nde ménage ya po bolingana ki déjà bolingana ki donc na yoko mona ba conversation nivia obo solo la ka ba salite nyoso donc nivia ba pardon senga ngai e wita na motema na ete yondo ndo no tinda esa nga ba pardon donc Shadrach que mote ke yum to sakana ki na ngai nazo ya na église tozo bina tozo yemba tozo sambela nzoka yo butu mobimba osala ba bêtise na mwana na téléphone butu mobimba c'est bon limsange chantenga la position moninga nivia alonginga te nivia kia bonde singa pato akia fundi ba noko ne ba memia funda ba tiba ba sisa sociale na mtalongi na mnalongi et puis ngake kama na kolonga po ba message so ekita ngam na za molongi me ba sisa sociale ba bisaki nga oui yo motozana raison makambo nyonso c'est moi mais na regretter Shadrach nzo kolongola nivia zemi yona uto mona ngotana mona ki mona ngona ba sisa sociale l'école mona baby mona komitala monene salite ngabi me mona zaki pana nga c'est une fille très belle miss kitoko mona baby nzo uto longolisa mona zemi Shadrach tu dois payer nazo yebiso o katate na vandi nazo ba te Shadrach o payer o nyoso sali oto longola zemi na nivia oyebi yango o wanga na te oyebi yango bi oto longolisa nivia zemi oyebi yango nazo kurata to ba yebisa makambo nyonso mais nazo yebisa yo na berger nazo komona meme nzoka berger pa kota na buzuba na yo okeno ko boma libala ya batu oke kabela berger mwasi mosusu fille wana maquilleuse wana mwindo wana na yo berger na mwana mwasi wana penza na mwasi na oba leki po ni bali boza kama yele te boyeko mais na lobi oyo kanga bien naza kutukuna te poni na koti makambo na bino etalinga ite moninga nivia na bima na via nivia Shadrach na bima na via église na yo donc botikanga ka pesa message ba berger si vous avez dit
libala yo na mwasi na yo bokotanga te pardon loba na mwasi na lingi te donc Stella na blokaki na portable na ngai oya numéro oyo na biki numéro nazoboma ngo kala mingi te na blokaki Stella na Sonia na lingi bozoba te parce que Sonia na Stella basalaki raconte bakutanaki soki soi-disant soki na bafete soki wapi nga ayebi te tina ndenge Stella abeteli Sonia lisolo berger ndenge yo sali ye ndenge yo Shada kokabi mobali na ye ayebisi Sonia makambo to Shadaki na ndenge olalaka bana basi na kati ya bureau ndenge osisaka bafille na kati ya bureau Shadaki na oyebisa ngo na kota na makambo te mpona yebiso moke odeke bato ebele baza bapreve na yo na oya baaudio nde otikilaka bango bamessage na babutu baminui nde ozalosala banivia bafille ebele nzoka babomba bamessage audio na yo na oyebiso tu en danger lelo okotia monoko toyebi ngai erani so nga na telemi lelo bango nyonso bango nde bazobingaka ngai bazala na nsima na nga toke tofundo Shadaki nga na fundo te beje lolinga na ofunda bino te na ofunda Shadaki na yo epai ya tribunal ya Nzambe nabengi bino batika bino audio nga bino kota makambo na bino te bobima na vi na nga oyoki so bozala makambo ya libala na yo na mwasi na yo boarrange mokunda bokotisa ngai te donc ti mwasi na yo alingaki azwa information mpo na ngai na boyaki yango nebisaki Sonia yo kotisi mwasi ya berger na vi na ngai na boyi nabaki makambo ya nivi etali ngai te mwana abangaka ngai te bien aimé malobe esukanga ndeko na bino mwasi nde nazala parce que tozobeta lisolo et Shadrach c'est un pasteur donc un pasteur ici à France malobe esila wana asali to akaboli famille etali ngai te basakana na ye te ce n'est plus mon problème nafingami ndumba na église likolo ya mwana oyo na korentre te mais Sonia ayokaki kapesi nimero na ngai pa Stella kotaki akontaki na nga na boyi Stella keti meme soki esaki la marraine na boyaki eloko oyo Stella abi na nga mama Irene parce que Shadraki yeba bengi la marraine po afunda yo apesi kombo na yo Shadraki tu vas regretter nga yo kobenga mokili mobimba ba internet awo opesi lisolo olobi kombo na nga Shadraki je suis prête bato yo nyonso yo kopesa masolo opesi kombo na nga sikoyo na kobenga bango oyebi soko pesi lisolo retour ezalaka te doit de retour ezalaka te donc epesa ngai mpe sikoyo na kobima mokili obetalanga totala na mutu aloba lokuta na mutu aloba solo nani oyo azosakana na peuple de Dieu na oyo azosakana na peuple de Dieu te parce que moi je vais parler ka nde nazoparle boye nakoparle devant public nakoyebisa bango oyo nyonso azotala nga mokili batala nga nawuti na maladi ya cancer nawuti na maladi ya pasi so na okos la Shadraki makambo ko Nzambe na ngazwanga mais na okos la Shadraki makambo te Shadraki kana koloba nde mwana devant public oke funda nga biso ki pa la marraine soi-disant ndenge Stella azoyebisa ngai la marraine alobi avant apublie makambo wana il faut yoka ngai la marraine abengaki nga nayebisi mama na okota makambo wana te na explike ye la marraine ndenge naza na hôpital na ndenge nabelaki na ndenge naza na pasi na lingi na ngai te la marraine yaya bato akonseye ngai abi na nga oza na raison masere kokota makambo te bano bawutaka baafrike balukilaka bato baproblème eka boye kokota te ngabi mama naza na problème ya santé mpe nazosala bapriere na nga en tout cas Stella azoyoka ngai te yebisa Stella soki akopotana na mobali na ye apotana na mobali na ye me nalingi te bakotisanga na kati nasengi ya la marraine merci tokati na biso na ya la marraine avandi comme par hasard kaka ye même Sonia yango ye kota na Facebook et pourtant moi je suis pas ba réseaux sociaux ngai nayebi biloko wana te nabinga yango te c'est là que vous publiez un message où il y a un message faux des solo les intricage oui bien très bientôt il y a un pardon parce qu'il y a un message tricage et un message ya solo d'ailleurs ça quand il y a un Shadraki message au bureau que c'est bimé les alentours on a ngai yo na nivia mais erreur na salaka mokolo na kamaka nivia
berger na baepreuve oyo nakimaka nabimaka libanda nakendaka pa Sonia nabina Sonia ma bombelanga ngo na transfert yango pa Sonia ngabi bombelanga bamessage oyo bafoto oyo nyonso soki nivia okawa meko yiba telefone na ngai efase baepreuve eza epai na yo eta namonaki boyeki na ndako na berger na papa Ogi Masamba makambo wana eselekaki apres nabengaki Sonia ngabi Sonia efasa bien Irene esina efasa tout. C'est là d'ailleurs qu'on rendre compte que sikoyo ma message Stella J eza Sonia mtachiamo soki Sonia te eza yimoko Nivia parce que tout ce que yozoko finga moi sa berger Nivia bazaki oh nyoso nazoloba parce que ngana yoki amwe pa Sonia mtapesa na message oyo nyoso oyo yozoko finga moi sa berger Stella Nivia alata kamabe mwasi mabe olingete mwasi motina te Nivia fundi yo tout. Oh, nazo bana soki Stella bomona komini boma azolauka boye e bakaki lisusu parce que nyonso zoko finga Stella pa ya Nivia zongisi yango epai ya Stella lelo pinga na ezonti Nivia zo enregistre nga azofunda nga banoko na ye bometaki maboko ti bosepelaki me boyeba yango o boloni yango bokobuka omoni oyo nyonso ozokotonga mosa moninga na yo Nivia fundi bino epa Stella moi je suis au courant Stella alobi yango pa Sonia et puis alobi yango pa na ngai moko me nayebisaki Stella nga na koparticipe na makambo na bino te soki oza likambo na mobali no berger bo gera yango kuna mais Stella elle est en train de continuer nalandi lisusu na YouTube awa nga te moto akotaki na YouTube parce que moi toujours nayebisi bino ke naza moto ba réseaux sociaux te nakanisi boyebi bien Belibish bien camarade ya Nivia bazosani protocole abengi nga nazalaki na assistance sociale ya wanandako mbeli na assistance sociale elle est témoin elle va témoigner parce que tant Bibish abengaki na banokoloba na français pour assistance sociale ayoka makambo o Bibish abando yebisa nga ya internet mama Irene oyebaki te oyebi to yoki te na yoki te nini tala Stella te na YouTube tala Stella ko finga Shadrach kuna bimis pas secret Shadrach nalobaki na Bibish j'espère que elle n'a pas cité mon nom abi mama Irene kombo no ezate na ya Nivia ezate ngabi d'accord parce que ce n'est plus mon problème nalobaki na français bon pour assistance sociale yoka et puis l'assistance sociale m'a dit madame Ipembele qu'est-ce qui se passe ngabi c'est toujours le problème des prophètes Shadrach. Ah bien bon, ça continue toujours, moi j'ai dit oui, ça continue, mais ce n'est plus mon problème. Et comme j'avais dit que j'abandonne. C'est ça que la répondant qui pas assistance sociale. Dans le bas qui n'a français beaucoup pour accompagner parce que madame Gavard a sa témoin à Olonga na Zoluba. Pour la qui n'a pas contacté. C'est là où na mitani la qui message wana de na yoka qui a ngobete to siso sona assistance sociale mais ngata to sona assistance sociale ngana zu message wana ya YouTube na envoyé pa ya mama Elise na bi mama Elise tala na no YouTube oyo soki YouTube bazolo ba mwasi ya berger nazo comprendre de so alini na nzoto nanga tala na mukuna soki kombo na ngezati mama Elise bi d'accord na kotala atindela ka mama Elise pour atala yango atindela yango mama dette moi sa papa Sami pour batala après assistance sociale tanga ke na bandi ko landa ngo et j'avais pas aimé ça. Malgré il n'a pas cité mon nom, elle n'a pas cité mon nom, mais bato ba yebi ke likambo to potanaka entre Shadrach et ngai na mwana na Nivia. Donc ba yebi déjà que so atali vidéo na bazo ba keza li solo na ngai. Ezo bima lokola ngam na pesa ki Stella ba photo. Na lobi berger calmez-moi sina yo. Soki boboya na ndenga kimia mais bobimisa ngana kati. Na lobi na boyi. Kalime ye na yebisaki ye na kokota makambo te na kokota te mais aso continue toujours pour ngana kota makambo na boyi parce que ngasi na bloka ye bango na Sonia na bloka ma mère wana Bien-aimés de le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Boyoki comme des tinga penayoki. De l'on a posé au lobamite parce que je suis fatiguée. Des hommes de Dieu d'aujourd'hui. Shadrach Obao Lobela Shadrach, on a un pasteur qui prophète na France. Shadrach Obao Lobabimi na basi nyo surtout ya église.
Donc sero Mireille maman Mireille na biso soki alongwe na église wana parce que Shadrach abakoma ikobimana mwana na ba oyaki na lo prophétiser mwana na uti na kini entozonga na sima. Bien aimé ko longola mutu na mboka Afrique ko futele billet ko komati a ko senga visa en tout yoka maman ni azotanga ba 8000 ba 9000. So za bolingo te tu peux pas les faire. Soki mutu abengisi ndeko ne na pembeni na ye abengisi mwana na pembeni ana raison mo ki se sent peut-être seul. Ana posa libota na eza ya kokangama. Les prophètes d'aujourd'hui, les faux prophètes d'aujourd'hui ba prophétie la bino ezalaka ya kindoki ba prophétie la bino ezalaka kake mutu abebisi mutu azongisi tango ba bimisa ba prophétie obebisa wana pourquoi bo mema bango na délivrance te bo bongisa parce que soi-disant ni va wana mwana mama Mireille ojana azana milimo mabe aye po bo mama na est-ce que l'exaki ojana wana ni va wana délivrance. Est-ce que le qui c'est qui est délivrance? Ce qui maman na ya ki na mwana na ye pembe na yo prophète ozoyo kangesi ko zali ce qui prophète sur Shadrach. Ozoyo kangai kunisi ko ozala siko na yebi ko Olanda vidéo o le qui c'est mwana na mwasi délivrance. Au côté na protocole. Est-ce que Olandela qui a fermissement pour muta kote na service en kolo yesu masia abando sali la nzambe est-ce au pesa qui est délivrance au bondele po na ekolo ma nzambe kitali kolo na ye est-ce au pesa qui enfermissement to dia qui kaka na protocole pour comportement et bonga est-ce protocole et bonga ça comportement mutu ava kote na sacerdoce nzambe mutu ava sali la nzambe sengeli mutu fa landa atanga ngo ba expliquer ye to boyete to na ta molimo comme mama Mireille mo lobi alinga ke église a molimo. Est-ce qu'on peut ça qui moi na fermissement? Est-ce qu'on peut ça moi na délivrance? Moi na magé milimo yo lobi azana milimo mabe azabo mais aya kiaze ki na bolingo na mama ne magé ki teti na ye. Maman na ya mima ki pa na yo pour bazwa solution mais basuki na okabwana. Les prophètes d'aujourd'hui, on va aller où? On est fatigué de vous, des faux prophètes avec vos prophéties là. Moi je suis Anna Kalambai. Moi je parle direct. Direct. Ça m'a fait mal cette histoire. Je vois comment la maman Mireille souffre. Si comme moi n'angope, au longo liezemi, moi n'angope, au baliete, au peut vendre la version ne touchez pas à mes ouins. Parce que beaucoup mon bomba maka il comme le ne touchez pas à mes ouins. Bozongi ne touchez pas à mes ouins. N'a aucune version maman Mireille. Je parle pour la maman Mireille. Et si quand maman Mireille a ça les cas qui a l'oba qui si quand papa fait Shadrach à lesquels moi je sais pas je vais parler na obati qui va tindelinga et puis na on ça analyse selon molimo mosantu ndenga zo memelanga les prophètes d'aujourd'hui on est là pour écouter la parole de Dieu bana na nzambe baza on a pour ba kola na molimo parler de Jésus. Arrêtez-nous des démons à gauche des démons à droite à ramener les lobata papa de nani pasteur nani Kombe Kimi hein. Tout est à Yesu. Tout est à Yesu. Tout l'accabana na nzambe doctrine à Jésus-Christ. Hein? Bible lobi batu nyoso tu babanye ko kutala na kolo Yesu masia. Bazwa kilo biko. Yesu abiko la kite ngozala kindoko za bos. Après ce qu'on prophétie à kindoki. Après prophétie bo ils sont panza ba famille. Bon moi te ils sont panza ba famille. Maman muka bibisi mbongo na ya bengisi mwana musika mwana ye po mwana sunga mama po mwana vanda pe mama na famille za la soudé mais yo prophète yo koti na vie na bango opandi bango parce que prophète Shadrach na profiter na pesa mbote na notre frère Seda. Frère Seda, je vais regarder une émission moko boy ya frère moko ya maître moko Seda abande ko lobela pe ka prophète soki Shadrach. Tozo kende wapi ba prophète oyo. Hein? Bolingi nini na bana na banzoto bana na nzambe. Na milimo bato akolo Yesu. Bolingi nini mukola suka nyoso bozo sala eza liboso na bino nzambe aotuna bino. Bien-aimé maman Mireille asani. Oya Monica za na conseil ya ko pesa maman Mireille na si vidéo ko leka vidéo te partager yango na si vidéo ko mila maman Mireille. Mitia na pesa maman Mireille so ezakio. Ce qui est qui yo. Nana minga olobate na baina ozwa bino tante. Bisola prophète Shadrach na tikeli bino yango.
bino mobojide e bandimi ya prophète Shadrach boyeba makambo nino bosala na prophète na bino so na visionnaire na bino parce que moko zaki déjà par 4 na bino tala makambo abimisi to vanda ka na verset wana ne touchez pas mes oins. Est-ce que verset wana ne touchez pas mes oins? So to zu verset ne touchez pas mes oins. To zu prophète Shadrach, to zu maman Mireille, to zu moi na maman Mireille Niva, to ke na ngoli boso nzambe. Nzamba kozwa prophète atiki verset na ye. To nzamba kozwa verset atiki bango nyonso. Point d'interrogation. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Mireille n'engana pesaka conseil mokie. Maman, église nzambe ezesika ba biko la rati. Église ekoko kolandaka yo moko za na molimo mosantu na kati na yo. Bible lobi akolo iso akendeka lobi akotika biso pamba te akotinda molimo mosantu po akokonsoler biso. Na landi yo bien na yo ke lobi ke nzamba la kisio makambo prophète. Tu peux prier aussi, Dieu n'a pas ça l'action mon prophète la kisio non vie na yo moko. Olinga ke église a molimo mosantu. Maman, molimo mosantu avant dans l'église te. Pour ton information, s'il te plaît, ma sœur, nous avons traité au dire, mais nous avons ce tak évangéliste, Moussa Nzambe. Nous avons dit que molimo Nzambo yozo lukawana, avant na kati ya moto. Avant na kati na yo, olala kane na ndako no la mukane, active le. Bonde la, vanda na makomi, tambola na kobanga Nzambe. Molimo mosantu, ako sala na yo. Ako se manifester na kati ya bomo ina. Ba luka ke église ya molimo mosantu te église ya molimo mosantu ezarati. Molimo mosantu avanda na kati ya bato. Yebisaka siko église ya molimo mosantu yo luka kokende ke pa Shadrach. Na misala nyonso to yo moni pasteur Shadrach so prophète Shadrach ya sali. Est-ce que ya solo molimo na Nzambe vandi na kati ya prophète Shadrach? Soki makambo wana nyonso to yo moko lobi ngam na lobi te. Mutu moko te wa media moko mutalobi non maloba ne uti na mnokono mama Mireille s'il te plaît molimo mosantu avandi na kati ya Shadrach ya pasteur so prophète Shadrach je ne suis pas sûr molimo mosantu bible lobi vanda na sika salité te molimo na Nzambe e opéra kana salité te vanda ke sika ya propre mama Mireille s'il te plaît dongola ba contexte wana na lukaka molimo mosantu église ya molimo mosantu ezalate église ya molimo mosantu ezalate molimo mosantu avandaka na kati na biso ase manifestaka na kati na biso po avandaka na kati ya mutu bible lobi nzoto ya mutu eza tempelo ya molimo mosantu. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Que le Seigneur te bénisse. Nzamba pambola ya Jean-Claude papa chéri ya Jean-Claude Kalambai papa chéri motema ya mama Debo na bosanité Nzamba pambola couple Katalai mama prophétesse Rema Katalai et papa na biso papa Katalai Nzambe apambola ma grande sœur chérie mama Emerance Maela lité ya moto Nzambe apambola biso nyonso tolandi émission Nzambe apambola Joel mama ya los Nzamba pambola Adrienne, Nzamba pambola Detine Pia, Kolo kanisela, Priska Kenge kanisela bana mema nyonso tu, na bosanité, na Katia France, na lobi bien na bandeli na Katia France, na lobi bien na bandeli na Katia France, fret, ezaka moko, fret ya kotinda biloko na Afrique, ezaka moko, Psaume 33. Psaume 23, pardon. Psaume 23. Et pas ya papa Gabé. Pasteur Gabé. Psaume 23. Et si kapendo otinda ba carton na obeneme komi kimia sans problème. Soko lingo kutana pasteur Gabé. Comme la biso. Na tolo na se. Toko peso numéro. Yoka pasteur Gabé. Comme pasteur Gabé. Donc quand on dit pasteur Gabé, donc pasteur a solo. Ako mema biloko no bien. Eko koma bien. Nzambe a pambola. Pambola bandeko nyonso to bazo sunga biso na mission ya fondation pesa et ko pesa melayo fondation MK fondation Mwasi ya Mukonzi bien aimé to ke ne ko inaugurer si Dieu le veut année prochaine 2020 tozana king to katariba poto e ba ko inaugurer mo e prix ba formation mususu
bokoye bango sima yesu aza nzambe yesu ezelonga yesu aza bikamwa bonga te nzambe apambola bandeko tu bazosuma oyo bazopesa mwa mosolo oyo bazopesa mwa elamba oyo bazopesa mwa kilote oyo bazopesa mwa bodi oyo bazopesa mwa pantalon mpo ete na kini kuna bazanga te bonani yango fo balia fo bamela bana wana tozokende sunga wana kolo yesu aozanga te kokanisa biso. Je vous aime beaucoup. Ezalaki bongo ya bino mama Anne Kalambai, mama Tolo Nase, moi c'est à mon compte. Bisous. Je vous aime beaucoup, merci. Oh mama, yeah.